Bote na bandeko nyonso bomesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W Radio de Lisolo ezali toujours yabino DSV Diana sous le faute de vous pertal. Toye pona kopesa bino kaka sango moi extrait mukie. Ya solo bandeko bato nyonso batelemaki a ba agresser Chimse Chimanga amiral po na nini. Il y a solo message on a pour s'adresser na Chimse Chimanga pe na pour s'adresser na Rex Kazadi. Na banzi bandeko to meki kolanda video wana po totala eske ndeko na biso Chimse Chimanga a telemaki baye ko agresser ye ou bien ye mutu azalaki auteur pe promoteur ya action wana. Alors bandeko to meki kolanda video totala ndenge nini makambo le kanaki tomoni ndeko na biso moko azali ko tambola na banderole na ye oyo akomi non au dialogue mpe tomoni ndeko na biso Chimse Chimanga na groupe na ye esika azalaki nde alandi ndeko wana abotoli ye banderole na ye oyo akomaki ya dialogue ndeko akimi nema yango ndenge ezali kolekana ndenge bagresaki Chimse 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 Nema yango ndenge ezali kolekana ndenge bagresaki bino moko bokolanda image eske bandeko bagresaki Chimse mbala moko ou bien ye moko Chimse mutu azalaki mutu ya liboso ya konyata bandeko oyo bayaki pona koyebisa ke zongisa banderole tango aye anyati bango nde bazwi likolo na ye babambie na CP kobeta e ezalaki na lolenge wana bandeko bolanda image oyo na bokebi boyeba nani azalaki promoteur ya masolo oyo babeta ye moko Chimse Chimanga. Cela veut dire ye moko azalaki promoteur ya masolo pe ya action oyo nde alingaki yango ezalaki teke ba combattant ba moni Chimse Chimanga a telemi baye kobeta ye non c'est ye moko nde mutu a provoqué bolanda vidéo ona bokebi nde bokoyeba kosala ba commentaire na bino kufa pona ide ma yango ndenge ezali kolekana ndenge bagresaki Chimse Chimanga amiral botala bino moko tout ça ça profite à qui toko kufa pona IDPS tala ndeko mwana mobala kwena se toko kufa pona Rwanda eske combat oyo alors nakopesa message epai na yo oui ozo sala combat na yo malamu oza politicien mais nakoyebisa yo eloko moko que ça soit ozali makasi koleka babundaka na population te basalaka pe défi na population te Rex Kazadi okoki kobeta na yo mutu moko na makasi na yo mais kosala un vidéo olobake non 15 personnes baye obandi kobeta moko cela veut dire ezali mabe bato ebele na Allemagne babenga na ba téléphone balobi ke bakokende marche wana po kaka na yo basukisa yo balalisa yo parce que olobaki ya trop bato ebele Allemagne bayaki ebele na marche wana kaka pona Rex Kazadi ke basukisa ye babeta ye parce que koloba 15 personnes qui akobeta bango dada ezali eloko moko na ebite soka zana makasi ya ndenge nini alors biloko ya bongo na communauté to na population ezalaka te vraiment biloko ya boende konanga Rex Kazadi soko zali koloba biloko ya boye bato bazali ko appuyer yo aveuglement cela veut dire bazako conduire yo na erreur mokili oyo yeba mutu o azali ko kanela yo mais oyo yebi te azali ko kanela yo tala ndenge bato bayaki ebele jour wana pona koluka yo mais omona na kite donc ezali vraiment malamu te kosala défi na population mobimba oyo ba revendiquer balobi non au dialogue yo lobi ke non okobeta bato dada ezali vraiment mabe tala ndenge bandeko bayaki na marche pona koluka yo mais omona na kite mais na kosenga na yo prochainement omeka ko retirer ba parole na yo pamba te na communauté ya ba congolaise ya ba congolais pe oloba obeta bato 20 personnes à 15 personnes bato pe ba puyo ba beteli yo maboko mais jour yango omonani te yo moko yebi eloko nini esalami ke
obeti 15 personnes à 20 personnes TP cercueil et maté siko soni ekozala ya nani ya yo to ya bato oyo batambusi cercueil bandeko oyo bozali kolanda biso makambo ya non au dialogue na ba pro dialogue mais bandeko tobosana te makambo ya mboka na biso ezali kolekana ezali très délicat tomoni kuna na Goma esika oyo bazali ko démolir bandako nyonso tu oyo ezali pembeni ya frontière bandeko na ngai lelo tokangami na dialogue mais na frontière côté ya Goma bazali ko démolir bandako nyonso tu ko buka bandako nyonso tu pona kotia eke bandako wana ezali efandi esika mondelo oyo balobaki esengeli ezala pona frontière entre les Rwanda et le Congo bato wana nyonso tu babuki na bandako na bango pe balobi bien que bato wana bazalaki na droit ya kofanda wana te pamba te esika wana ezalaki ligne ya frontière alors bandeko tobundela bandeko na biso oyo bazangi bisika ya kofanda lelo bakosuka wapi oyo bauta kuta Congo Brazzaville bazo solution en attendant que le gouvernement puisse toutefois raisonner comment essayer de résoudre la situation. Attaquer Abidjan, je voulais tout simplement recommander à nos autorités politiques de venir cette population en aide. Ça ne s'agit pas tout simplement de démolir les maisons, mais surtout de penser à la sécurité de cette population. Parce qu'attaquer une population, ils ont des droits et des obligations. Et les droits doivent accomplir la faveur de l'exploitation. Côté commission provinciale chargée de la délimitation des frontières, l'autorité de l'État doit être établie sur cette zone neutre. De part et d'autre de la borne, il doit y avoir 6,25 mètres libérés. Mais ici, personne n'a ni contrat ni certificat. Donc en termes de droit foncier, personne n'a de droit ici. Et indemniser, c'est un vocabulaire impropre ici. Du point de vue social, l'État congolais, leur État, notre État, peut dire, bon, ma population, on peut faire ceci et cela. Ce n'est pas notre problème. Avant d'être ici, ils étaient où? Parce qu'en 2013, ils n'étaient pas ici. Ils sont venus sûrement de quelque part. Quelqu'un vous a dit qu'il venait de Idju. Ben, Idju est toujours là. Comme on vient de l'évacuer d'ici. Et le bateau est encore là. Avec 5 $, on arrive à Idju. Si côté congolais, l'opération a déjà commencé, les Rwandais de sa part devra démolir certaines de ces maisons construites anarchiquement dans cette zone neutre.